to ba te komeni ni bongi to bosa ngai ni eza bongo te mo e moiza kasoni to tambola pe na mibala bi o balula biso de loin babanga okusa na po bote na biso eleki makasi makambo nini yo kanisi mpo biblisa uzongisa réponse pa ina ngai na tata tala vewe bazo yemba bino vewe commandé na Asda. Oh, ye moko kangi bande routière. Ouais. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, il y a diabète. On en est avant. Sous réserve. Yango té. Pourquoi on te pose à gars yo moko? Expliquez mon ninga toi un problème na couple. Expliquez maman. T'es loco ils ont mon sabiso na couple yango yo. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Sika wampona ntango na liwana biso, amen. Okombo ya tata mpe ya mwana mpe ni innocent. Amen. Akatata na yo oyoki ngai nyaka makango na yo te mena ya tata soki ngai nazo bondela mokonzi nzakombe ya te mpo yo seka ngai na bozoba wana ozosala na yaka malale na yo te kanga monoko yo ozomona biso bana na mama Maria toya lokwa binzambe nzambe oyo bozopanza kama nani kisasa mobimba ngaza mwa liloba papa kobetya ngai bakute mwana liloba moto gbola misunya odo tika biso bana na mama Maria na otika yo kangai toki pa ina maître Zignan Fundu aye ko lata mécanique tande nga to bimisa bana tande nga to sala mosana e malamu to monunu na miso na bato papa maître mo malamu maître Junior Fundu bana mo bimba bato ndima ye na mosala na ya zo sala o na to yebisa yo wana to tinda yo mpa ina kutu na nga monoko e ya tatanda to luba kende mpa ina ye lokola koma na ye responsable mokolo ya zoba mokolo ya botengi yebisa ye tata lobi atindela ngai mosolo oyo ya yana yango na maboko na ye
mpo ngai mpe nasangisa na oyo ya ngai te ya société na ye mpo nakumba mama na yo na l'hôpital. Papa, pardon. Pardon. Wana uti na ngai. Suka! Yaka na zote ya yo. Yono yana yo mo santu na Israela. Ndenge bakoyemba. Yo mo na tete atozosala makambo yo. Sikoyo osekani. Naseka te. Naisa kokeba. Kokebisela ngai ya nzelo anza kombate ha. Kokebisela ngai ya nzelo na ngai te. Aleki yo na bonzenga. Soki pena buketa ngai olanze yo kanga tata. Obote mwana mwa mobali. Etali yo te kanga. Ya papa zawa mafingi nangezaka mabe oyebi bi. Banga na yo te. Non oba komana mir na obanga mutu te. Ona lobi yango wana. Yenge ba sentiment na yo. Keba na yo. Keba na yo yoki. Nalingaka moto asimbela ngai motema na ngai mabalu te. Oyo liso na ngai. Otubi ye mokongo tubi ngai pe dikonga. Toyokani ngai. Baboyende na lingaka. Zaka fier na mwana mwasi olobi abotelo bakokwa bien. Yango. Kaza ndumba te 200 300. Oya bongo te yo na yebi to funga makana yo. Linda la société na Suisse kala to antinde langa photo mobile kwa sepeli nanga abala nga sugar. Atu tinda yo mpa ino kapi. Ngai suis pas kapi. Papa pardon. To ba te komi nini bongi to bosala ngai nini. Eza bongo te mo iza kasoni. Totambola pena mibala bi o balula biso de loin babanga opusa na po bote na biso eleki makasi na yebi te vewe makambo nini yo kanisi mpo bibisa uzongisa réponse pa ina ngai na tata tala vewe bazo yemba bino vewe commandé na Asda yo yebi vewe anatangwele nyaka. Oh, viens mon quand il bande routière. Ouais. Marianne Pinti. Bautaki zela. Baute koya na bana na bébé on a Alicia na bébé merveilleux. Biloko to memaka ba fali to memanga na yo awo Ismaël ko to azalaka te mais to bombela ga mo partir là ça ba ko so ça na vie ba parents ba sepeli hein vous comprenez ba Serge na katala ba sala ba musala mo ba parents ba sepela ba ADG Flori Fofo vous comprenez yo ka sola mabe oya sola mabe so ka sola bien au moment na ngai ba ko au moment ko so na mama to solisa yo avec le mama Isma Afman on comprend moi, j'ai une expérience. J'ai une expérience à boulot. Quand on a eu un pote, on a eu un domba, on a eu un pote. On a eu un pote qui a été en Suisse. On a eu un pote qui a été Mais bazali bato bayalika kobanga bato c'est le boulot boulot na boulot yaka le continue bino bolongoli ngai kuna tibo mema ngai awa bolingi bolakisa ngai nini kanga monoko papa motabota mwana oyo eya ngai tata na ye moto nabota ye oyoki ngai ntango asanga na bino na lisanga na pusu moboti na ye ngai naligaka te yo zonga yo zonga wa kolika te ngai nasote awa mpo nasote na mbandaka na sala balibanda ngai na boyi na ngai makambo wana boluka ngai makambo te pesa ngai mbongo pesa ngai mbongo bando okima na yo ndako ya mosala na yo ya pusu mama na yo ya maladi oyo abimisa yo mpo namema ye na l'hôpital eloko na yeli mbongo okapi mpo ngai nasala yo mabe ya minute eyaze moke ngai nabebisaka butu mpona koluka moto lokola yo
osonga na valeur te pona nga mwana liboso naza mwana liboso pesa ngai mosolo ngai nakenda pesa ngai mosolo ngai nakenda wana 7 000 oyo mpo nasalisela mama na yo ofise to mpo nasombela ye kisi to mpo tosombela oko na kolia moto ya mpusu moto ya salite moto ya nkele tala suki lokola moto na liboma omoni ndenge nakamati 7 000 oyo na 15 nazozonga oyo nasali ye ya yambo mukubwa Ismaël. C'est un quand on fait goutte. Non, quand on fait goutte. 7 000 nanga moi makasi na souvent na moi na chibango wana pona za moi kolimo pona za 7 000 yo beta ngama tele 7 000 wana o pesa moi sina zobela akuti 7 000 wana zongo oyo kota na malewa nele mona mukena na mona babo Nda tezelo kota papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata